Bonjour, bonsoir, Balandinho, c'est Maman Lorraine Mbala TV. Oh, vous sepelera na Maman Lolo. Pe oh, bolinga remission ya femme sage. To baksaka mo ba 1+1+, bisika to eba kite. Na loba ki na Maman Lorraine Mbala. Borozala jamais déçu. Oh, nzamba zo pesa biso. Oh, nzamba zo inspiré biso. Tozo ya nongo liboso na bino. Po bozo mo ba 1+ bo bakisa. Parce que la Bible nous dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Na maramunyo so anaka tozo ya to yebaka, moi bisika mbebe zali na bongisa po lobi na kwa na libuluti. To s'abonner, to aimer, to partager, surtout ba commentaire, et ça très important. Tant au tel au sepeli nango, au commenter. Lelo émission est vraiment spécial. Rosala jamais dessus, mais Rosala béni. Tant au royoka, au comprendre ni nzamba linga lobela yo. Toza pona ba mama. Tozo lobela nini ba mama oyo tozo linga kaka bana na biso bazwa déjà mibalo bazana ba mbongo soki mwana na yo yelio jeune garçon azana na miso étudiant miso super moi ba misala mo boyeka ya bongo bongo mutu na sema ko likolo lingi te olingi moi clé de contact ezala moi musala moi salaire à 300 et 500 000 mata so azaka na ba salaire à $50 obi te yo pusana kuna d'abord mota ba venir à batuna mbunju yango lelo tolingi to loba to solola na Maman Micheline Kitere oh déjà boyebi alobaka kitoko makasi on a ba ki orozala jamais déçu mais orozala béni non senga la pasta fungoela ngai plateau nanga bomona Maman Micheline aza tellement belle bonjour Maman Micheline. Bonjour Malolo. Santé kitoko Nzamba osunga biso. Vraiment na omona kaka maquillage T mais très belle. Yo la no Maman Micheline, tu es très belle. Yo sko sono komino nuana te maman se forcer ka yo talaka. Maman, si j'ai biso lelo, bino ba maman. Na yebi ke bote ko landa Maman Micheline na serviteur et son ministère. O eza émission ya femme sage. Donc, moi différence ezala, aza maman, a to yembi le rôle la maman parce que azana bana na ye ya basa balisaka yango to yembi le rôle la maman. Maman Micheline melata soy balanzi nanga bo comprendre kaka Maman Micheline lelo bino ba maman bozo sepelaka bana bayela bino mibalo déjà ba bwaka mana mbongo clé de contact soka za pauvre bozo linga te pourquoi Maman mbote na yo e siko vandi na ina tuna motuna oboti bana kaya basi to ana bana mibali bana mibali bana combien de clés contact bana mibali bana ngo combien ayo lingi bana baninga po ba obala basi bana no ya basi bazaka na ba clé de contact tala mama omoni bana mibali bazana ba clé de contact bazana basi moko boye banyo kwamela bango po basimba ba clé wana ba dirija bango lokwa ba mama ya femme sage azvandi na mobali na azo dirige ye muke ti bako s'en sortir sikoyo lingi mwana aye eza nango lisumu te mwana azwa mobali ya bome aza pe célibataire soki aza na mwasi moko autaki koblesse mwasi moko boyo lingi mwana ope akota kaka wana eske ozolukele malamu to ozolukele mabe mobali aza projet mobali basalaka ye mobali bapesaka ye forme ba jeune fille okozwa mobali na yo aza na mosala malonga te tout dépend na mutu na yo ndenge nini ozooriente mbongo ndenge nini odirige mbongo nga nazalaki na libala mobali na nga azali na mbongo azali déclarant douane so aye na mbongo moke na semaine c'était $3500. Oui, je dis vrai ya kisi te ya mbongo mpenza po azwaka marché ya UNICEF bongo bazala ofute mbongo ebele me lokola mitu mpenza ya kosalela mbongo yango makambo ezalaka te lelo eloko te moto akoya na mbongo aye na mbongo ebele bozongi mpe zero moto mosusu mpe bokobana ye na zero loko oza mayele bomati ti bokomi mpe na sommet bakomi mpe koanvie donc ça ne sert pas bamama tosunga bana te bana ebele baozwa bamaladi operdre mwana azwi sida lakoma okosa bato sida eza ya kindoki te ya mobali oyo olingaki wana ya mbongo ebele oyebi ntina mbongo te yango nde oza nango. Merci beaucoup Maman Micheline. Maman Micheline vraiment en tout cas nzamba pambola yo. Mama sikoyo
bino pe ba mama bozoloba ke nga natangisi mwana na ngai na bandie na maternelle na commissaire na primaire azwi examen d'état ake université po ake kolukela nga mwa pauvre moko ayelanga mais ezokutaka pa bino ba mama. Mama Lorraine, ba mama ngo bakeseni, mama oyo aza na mayele na mutu akoki kosala makambo bongo te mpo libala eloko eza na base ya libala eza bolingo. Soki bolingani ata boza na eloko te bovaa na kimia. So bolingo eza nango te ata mbongo yango yali okosepela nango te mpo oza na kimia te. Nga nauti kobalisa mwana ti ya mayele pe ya kitoko aza avocat. Je donne l'exemple de ma fille. Mwana nga aza avocat. Moko aliboso tikala bete mno lisolo alaksinga na moni ye mobali na ye ayaki koyemba na église azo landa mwana na yebisi na bi messieurs je vais te voir chez moi aye na ndako natuni papa nini ozo landa mwana nga abi mama na obala ye natali mwana natali papa azoba obala mwana nga azotanga nanu aza na classe s'il vous plaît. Bon, tellement que nzamba apesanga sagesse ya mwa muke nalobaki eloko te nalobeli te na bi bon nasola na mwana ntango akei natuni mwana mobali olingi ye wana alobi mama nalingi ye olingi ye ngabi ayaya mobali no mukie boye mama na olese potopoto. Bane 2 ans plus tard mobali aye koya ayeli alobi mama tozoya prédote nazali tema na doute na bi ezela na nini abite mama mobali na nga oya prédote boza ya biloko etoya na biloko na contrôle biloko nyonso alakisinga na bambongo ezali baye basali prédote baannoncenga mama ke tosala mariage na mars le 27 mars ya année 2022. Ngabi donc une année après, toi tu as l'argent, toi tu connais les mariages, abi maman j'ai l'argent. Pe na le 27, baye ko sa mariage, ina dot ne nyonso maramne nyonso. Lokola mwana azaki ko bebisela nga ba sapatu mingi na bi opesa nga vero kuya. Ayeli nga vero kuya ya sapatu apesi bilo nyonso tosenga kena mbongo nyonso tozaki na esengo. Mais na tuni baninga nanga na bi bon soki ngai mama naloba na mwana nga non pas question mobali ana aza na gradué oza licencié okobala ete tolingaki tosuka wapi lelo na nga nayoka soni tala mwana mobali a projet ntango oyo ozotelemela mwana moninga otala ape na ndako nyonso bano baya ba PDG na ba DG yo lingi ya yo ya basi babala bakonzi bato bana bavoiture bana mibali bana bavoiture n'est-ce pas bango mutu basimbi ba machette o wana kuta zoya aza intellectuel aza diplôme na aza projet lobiso diplôme ane gangi afongwami siko ya yo basimbi machette bazokende kosentaka bana bato tobalisa ye mwana mosu bongo na pozaki question mwana batatani balingika autant 2500 na tuni bango bao basente boliaki combien. C'est ça, tout faciliter bana. Moi je suis prête maman Lolo, mobali ayabi na obala mwana ma Micheline so na ana mbongo na luele bino sala fête na luele mwana nga bilamba so pe osomba na sombi lipe na mobali ne bilamba ya pianga ka dot le reste ba fête nga na sali facilitons les enfants. Yesu Masia Mama Micheline, yoka, mama nanga nazoyebisa bino balandi nyonso mama Lorraine. Oh mama Micheline na olobeza lokutati. Poto lo ba femme sage toza ba na ba preuve na biso. Toko yamba deji kombo mwana e deji. To yamba deji na mobali na ye, bomona oh mama Micheline azolobeza lokutati. Yo zotala ba avenir abatu na mbunzu. Na awa yo talaka ba avenir a mibali na mbunzu na awa. Osutukaka ndo sutuka ebongo feti wana ezalaki en tout cas malgré mama Micheline na bengsenga te ezalaki kitoko na yokaki beko Élysée Mugandu na peso bambote bisika za ma copine chérie isenga bi non Lorraine wana feti aza mama ya mtu na sete makolikolo te non aza mama o ezali mama Micheline siko likambo eza ndeti nini
ba jeune fille pe ba lobi mobali so bandini na tango apasi tango akozwa bonyoka bana mobali boke bosombi biloko ali ake abali mwasi mususu yango bango balobi te baje atombola mbanga na tuke esimba te fayaka mbala moko deja bonga ona banda si ko contribuer abalanga mkoni yango nde ba jeune fille bakokimela yango wana. Yango mama Lorraine fo ofongola ministère no makasi encadrement bana basi fo basambela nzambe sincèrement poso okuta na moto wana esake mutu wana akima yo te. Bayaya mibali oyebi so ozwi opire mela opire so ozoboya opire olukeliza na mungu ya kosanctifie ma ezonga normal etikala kozonga normal te okoma otoke baporte bapasteur mwasi obandine na bomwana so omoni ke bobala na te bokabwana pesa etan azwa pe mobali na ye abala ofandisi mwana bato titititi après oyo okende kozwa mosusu oke kobala yango moni actuellement trop de stérilité trop de mwasi wana oyo atikala eta mosusu azoloba azosaka mwa ebino bomona bisengo